Hello, 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 les amis à Canal Mimi Selunga wana Mimi na bino yeyo apesi bino balo sako na bino bandeko nanga. En tout cas boyamba balo sako bisike kuti bino kaka ndenge Mimi na bino alobaka nzamba lola monelanga bino pe apambolelanga bino penza makasi koleka. Les amis na ngai na souhaite bino samedi kitoko elongo na nkolo Yesu Masiya bolekisa pena bon week-end bon Pâques toyebi ke toza na semaine ya Pâques Mimi na bino apesi bino bambote pe a souhaite bino vraiment mokolo kitoko Pâques kitoko elongo na nkolo Yesu Masiya. Bandeko na ngai yo moto nano sabona te na Mimi Selunga ko hésiter te ndeko na nga s'abonner ko s'abonner za gratuite donc s'abonner na yo s'abonner na chaîne ya Canal Mimi Selunga pe like video ko bosa na ko commenter te tika commentaire kitoko pona ndeko na bino Mimi Selunga e ko sale ba bien pe ko sale ba wow donc ko memanga likolo makasi bandeko na ngai vraiment ya bolingo nayebi ke bomesana na Mimi Selunga mingi bomesana na Canal nanga me lelo na memeli bino invité nanga lelo na memeli bino moninga moko lelo na memeli bino ndeko ya bolingo pamba te musala o tozo sala eza kopanza sango musala oyo eza kopanza sango nga Mimi Selunga nazaka goy te kaka nde tolobaka nazaka égoïste te en tout cas soki mutasali eloko esepelisi ngai pourquoi pas loba ye moko alinga te loba ye moko aboya na ye na partager eloko na unazwa eloko ne na tia na chaîne nanga mais soki apesi nga autorisation en tout cas esalaka ngai be yango lelo na bokebi nyonso bokolanda ndeko na biso na kombo ya Tasi de Bundes coach ndeko na biso collègue na ngai ya YouTube en tout cas ateyaki biloko moko na sepelaki nango tellement makasi enseignaki vraiment parce que yaza coach kande bozoka coach donc akochaka na ndenge na ye ateyaki biso vraiment makamba kitoko teme nango ezalaki les manipulateurs donc ba manipulateur soki ndeko za na posa omona oyeba basini parce que ya pesaka pe basini soki ndeko za na posa o comprendre basini moko boy oyebaka te peut-être oza na camarade moko azolinga yiba mobali na yo mais yo ozoyeba ko comprendre te kende pa ya Tasi de Bundes akokochi na basini okoye kola basini okoloba akoyebisa yo ke soko bomoni boseke camarade no aza grand muyibi kalata koyibo mobali donc okozwa déjà mayele soki poza na manipulateur moko yebaka te ndeti lelo tozoye kola basini ebele ya ba manipulateur na kati ya Mimi Selunga à travers ya ndeko na biso Tasi de Bundes coach bandeko nanga boya ebele boya vraiment boya bozala nombreux bandeko kozape video te yoka video tina suka landa matea ya ndeko na biso parce que alobi ya motuya tina longole ona na chaîne na meme ona chaîne nanga pamba tenga moko pe na se retrouvaki na matea oyo na en tout cas na comprenaki makambo ebele na lobaki vraiment ya solo ndeko na biso azana raison na ye azana raison pe na sepelaki na mateya wana lokola biso bana na nzambe toza bapanzi nga na YouTube na ye awa pona kopesa implice pe muninga o apesi implice pona nini te ngai pe na mema yango naza égoïste te na lolenge wana na monike na koki ko partager yango nga moko te na koki ko yoka kaka partage wana nga moko te fona kabola yango pe na bandeko nanga obolandaka Mimi Selunga mateya ya Mimi Selunga na ba conseil en tout cas bo meka pe kolanda ndeko na biso Tasi de Bundes na oya coacher biso c'est les manipulateurs boko ye kola pe boko comprendre vraiment ebele ya des fois na eloko moko betoko kakate okoki koyeba te okoki pe koyebaki yango pete metango koyoka ngo pa ya Tasi de Bundes oyoki yango lobi yo moko bon ezalaka nde boye nga pe nazaka na mutu moko azaka pene nanga asalaka babiloko moko kaka lokola mwana mwasi oyo alobi vraiment awa en tout cas ndeko okozala okohésiter te okoyeba kopusa mutu wana musika parce que mokili toza na ba manipulateur toza na ba manipulatrice toza na bato ya lolenge na lolenge bandeko soki tokozala mayele te
soki tokoyeba koyekola te na bato oyo baleki biso ekozala pasi pe mawa mpona koarrete mabe ndeko na nga kolala pongi te ezosenga tofongola misu toyoka baconseil ya bato oyo pe bazoteya malamu vraiment bandeko okoyeba koarrete okoyeba pona nani okoki kozala na ye pe nani okoki kozala na ye te na yango wana nakozwa maloba ebelebele te bandeko bo reste branché bozala kaka wana bozala wana bozoyoka siko ndeko na biso Tasi de Bundes maloba mboka yo Tasi de Bundes wana coach zwa maloba antuka koche biso ka ndenge ezalaka tozoyoka yo. Merci beaucoup. Na ba oyanga ba obalingaka ngai mbote na bato nyonso tu oyo bolingaka babino yo Tasi de Bundes mbote na bino na pesi pe na souhaite ba fete lamu na ba mama nyonso tu ya mokili oyo nyonso tu abengami aza mama atake nga pe mama na bino Tasi de Bundes na ye liboso na bino. En tout cas, na souhaité ba maman nyonso tu ya mokili oyo ba bonne fête ba fête vraiment mars oyo ezala kitoko pona biso nyonso pona mabota na biso pe ba projet na biso nyonso tu oyo tozali koluka to sala biloko ya malamu tozolunga tokokisa to sala. En tout cas, na kombo na Yesu Kristu ekokisama na facilité nyonso makambo tu oyo koya pona ko empêcher yango ezala nil et sans effet. Nzambe na lola apambola ba mama nyonso tu ya mokili abatela pe apesa bango makasi pe force ebele ya kobokola ba pe ya kokolisa bana pe famille mobimba. Tasi de Bundes na bino lelo aye pona ko souhaiter be ba mama pe na ye na sujet oyo tokoki pe ko partager ko bakisa pe un plus na kati ya ba société na biso. Po ete mutu akokaka azali te tozalaka kaka na besoin ya lisungi tozalaka kaka na besoin ya mutu oyo aye na partage na ye to na sujet na ye aye nango tosangisi toye nango topesani ba idée po na ete mutu na mutu akoka kozwa un plus na ye abakisa na oyo ezangaki po mutu akoki kaka nde na oti koloba sikoyo azalaka te. Me bandeko yambo avant na kota na kati ya sujet na biso ya poko ya lelo to na likambo na ye na kati ya poko ya lelo bandeko nazo senga na bato nyonso tu oyo nano asabona te abonnez-vous s'il vous plaît soki yo abona te soki pe abonné bandeko ekozala malamu mingi soki yo abonné kosuka kaka na abonnement te cliquez cloche de notification po yango nde mutu ekozala ke soki okliquer yango ekosala ke ozalaka tout le temps notifié soki nga na tie biloko na ngai na tie ba actualité na nga makambo na nga okomona yo mbala moko notification ekokomela yo mbala moko parce que oklikaki cloche de notification. Bandeko na ngai tokotelema mingi wana te to progresser na biso bandeko na likambo o nga Tasi de Bundes na kati ya poko ya lelo bozaka pe na bitida ko partager ka ba video bandeko wabino yeyo coach na bino naza wana nde nazoloba chaque jour nazoya na pona tosolola tosalaka ba analyse topesanaka ba conseil nazoya na pene pona kolakisaka bino ba makambo ba signe oyo ba makambo peut-être bozoyeba te epai ya mutu na vie nga Tasi de Bundes nazoya na pona kolakisaka bato pe kolakisaka ba mabota pe ba famille ebele bandeko na ngai wabino coach na bino kaka nde na oloba coach ayaka na kaka kolakisa makambo oyo ezopesa un plus coach azoya koluka na ye ba base te azoya na ye pe koluka kocha trouble na ba famille ya batu te coach azoya na ye pe koluka na ye te ke soki akoma na ba problème na mokili mobimba mais coach azoya na ye kaka pona koluka kobakisa kaka un plus na kati ya société kaka nde na oloba po oyo eza coach na bino azoya kaka kokoche bino ndenge ezalaka bandeko bana na Nzambe soki bomoni nga na ye bosepelaka déjà parce que koya nazoya ezali vraiment ke na ye donc na ye nga mama ya ba Greta na ba Victoria na ye pona tokoka ko partager un plus nazo pesa joyeux anniversaire na mwana na nga Romney Kazadi joyeux anniversaire na yo mbotama elamu nde balobaka na alma lobaka alles gut zum Geburtstag manzone
en tout cas bandeko tozo kota siko na kati ya sujet na biso oyo nga Tacide Bundes na préparaki yango na kati na poko ya lelo. Bandeko sujet on a si na lobela yango, na lobela déjà sujet oyo eza déjà na lobela yango, mais esalaki ke na salaka live na sujet oyo, mais opportunité pesaka te après live wana vidéo wana ezalaki bloqué, ezalaki na ba problème et blokaki lokola ezaki sujet moko ezalaki très important. Nalobaki soki na 8 ans na ko bandela sujet wana de façon que batupe misusu bakokako landa yango bakoka pe koyoka yango po eza sujet na sina lobela nanga, mais ezalaki bloqué na salaki yango live po botu na coach azongeli sous sujet na zongeli yango parce que na ezaki sujet mo ezaki très important, mais ezalaki bloqué na kati ya chaîne nanga yango nazalaki obligé na bandela yango nde na eko bandela yango na kati ya poko ya lelo poto partager na bino ba yanga ba obolinga kanga ba obozo sepela na makambo nanga pe na ba analyse nazo sala ba analyse nanga ezali naza ni pour ni contre o azana faute kandi na oloba to pesi o faute poto luka ete oyeba ko sali mabe pour changer o pas na raison à cause de raison na yaka fumba santo sala injustice ndenge kaka ezalaka. Mais lelo naza kunate lelo na vraiment na sujet mususu. Sujet ya lelo nga na ye nango ezali pona ba manipulateur na sina solo la sujet wana. Sujet ezali comment tu peux reconnaître un manipulateur. Manipulateur oko reconnaître ndenge nini ba signe nini oyo okoki ko reconnaître mutu soki azali manipulateur. Oko reconnaître na ba signe nini wana nde ezali sujet na biso ya poko ya lelo, comment okoki ko reconnaître un manipulateur. Manipulateur na ko expliquer bino na mukende manipulateur azalaka. Manipulateur azalaka soki na approcher pembeni na yo te akolinga anolakisa lokola za mutu malamu. Manipulateur soki na approcher pembeni na yo te akolakisa onte lokola za na lisumu te, akolakisa lokola za mwa malamu, akolinga toujours alakisa toujours boboto kati na ye. Manipulateur soki na approcher pembeni na yo te akolinga sala alakisa le meilleur de lui po osepela na ye po aluka apusa na pembeni na yo. Wana ezali musala ya ba manipulateur ndenge ba fonctionnaka. Soki sikoyo apusani pembeni na yo, soki siko aevema ko pusa na pembeni na yo eloko bande ko luka ko azwi kwa pusa ni pembeni na yo, nde sikoyo okoyeba sikoyo ndenge manipulateur a marchaka. Makambu to malamu bande ko kolakisa yo avant apusa na pembeni na yo, manipulateur ako changer sikoyo façon d'être na ye, okomona akolakisa manzaka nde balobaka ki mbo alakisa ezaleli parce que asi apusa ni pembeni na yo. Tokoki koyeba ba manipulateur sikoyo ndenge nini, ba signe nini oyo koki ko découvrir mutu soki azali manipulateur ou bien manipulatrice. Okoyeba na ba signe nini. Manipulateur premier signe na so ezali avantage. Manipulateur ou bien manipulatrice alingaka toujours avantage ya vie na ye. Alingaka toujours yazalaka na avantage, baninga bazala toujours na ba désavantage. Okomona makambo bokosala to boyoka na eloko moko boye alingi kaka avantage na ye, alingi kaka côté yazali makambo ezala toujours bien et marcher bien. Avantage ya malamu ezalaka ke pa na ye. Akowelela toujours makambo kitoko, makambo mabe akotikela bino. Makambo ezala avantage akozwa yango, o ezala désavantage akotikala bino yango. Wana ezali signe ya bato baza ba manipulateur na ba manipulatrice ndenge ba fonctionnaka bongo na tikoloba alukaka toujours place avantage ezali soki azwi avantage alikambo alingi nde akosepela. Wana ezalaki premier signe na biso komo koki ko détecter mutu oyo azali manipulateur ou bien azali manipulatrice a fonctionnaka ndenge nini. Deuxième signe na biso comment okoki ko détecter mutu oyo azali manipulateur ou bien manipulatrice. Mutu azali manipulateur ou bien manipulatrice a fonctionnaka ndenge nini. A fonctionnaka na ndenge nini. Deuxième signe ezali ko s'éventer. Manipulateur aza mutu aza na vantage kati na ye, alingi ko s'éventer. Na likambu kutu ya ko s'éventer ta kolinga bo s'éventer po abo sentir ye ke yende mutu azali. Manipulateur soki bovandi esika
ate eloko botuni ete botuni ekutu tina botuni ekutu te ke o voiture osombi combien akolinga yebisa no kaka ke boyeba ke voiture wana sombi yango 60 000 70 000 euros po kaka bo sentir ye po kaka bomona ke yenda aza au top wana ezali muto aza manipulateur ou bien manipulatrice ndenge amarchaka alingaka aza na molimo ya kosevante aussi le temps mutu aza na ye manipulateur te asevantaka te bino moko boko découvrir ye bino moko boko yeba ba talent na ye mutu aza na ye manipulateur te akovanda na ye calme parce que ayebi ke chose ekoloba yango moko la chose parle de elle-même mais mutu aza manipulateur ou manipulatrice boko tuna ye te ye moko akoluka expliquer bino ba explication akoluka boyeba ka sombi ndako na 100 000 euros akoluka boyeba ka zui crédit akoluka boyeba ka kendaka asalaka ba faire minene manipulateur a marchaka bongo po apesa bino pasi po alakisa bino ke yenda aza au dessus de tout wana ezalaki deuxième signe oyo erataka te po boyeba mutu oyo azali manipulateur ou bien azali manipulatrice ndenge amarchaka. Troisième signe na biso comment okoki koyeba ko détecter mutu oyo azali manipulateur ou bien azali manipulatrice. Mutu azali manipulateur ou bien azali manipulatrice alingaka ko commander baninga commander alingi kaka komande bino bosala boye nga na lingi boye po anino bosalaki boye te molimo ko komande kati na ye ya vocation kwa ko vuka baninga commandation si commandation manipulateur alingaka oyo alingi ndeza malamu manipulateur alingaka makambo oyo alobi nde fo bo accepter yango ate eza malonga te ata likambo wana eza nango bien te ata likambo baninga balingi yango te mais lokola ye manipulateur alingi likambo wana alingi kaka pe bino pe bolinga likambo wana akolinga ko commander ba camarade na ye ko commander groupe place bavandi ko commander famille po manipulateur bazalaka na ba camarade te tozana ba manipulateur pe na kati ya ba famille na ba famille to vivre boye batu mususu bazalaka ba manipulateur alingi kaka ye alakisa bino ke yende mutazali première famille mobimba alingi alakisa bino kaka ke yende na famille mutazama yele mingi alingi alakisa bino ke yende mutazo konza bino wana eza molimo ya bato baza ba manipulateur ba marchaka bongo balingaka toujours bazala au-dessus ya bato nyonso tu balingaka toujours bazala likolo balingaka kokita te bakanisaka bango nde mutu baza na top bakanisaka bango nde mutu babongi na lokumu yango na bazaka na molimo ya kokomandaka baninga kokomandaka ba camarade ko komandaka ba famille akozala avandi peut-être na poto lokola bandeko ne baza na Congo azozwa bango lokola ba papier hygiénique azozwa bango lokola bazanga tina parce que ye aza na poto akomi kolinga ko komande baninga bokene na boye bosala boye bokena ndako mona tina mbongo boke kozwa boye soki bokozwa tangu ya lobaki te en tout cas kozala pasi mingi pona bino akosilikela bino pe akotela bino balo ya makasi akotela bino vraiment mundelu parce que ya ebisaki bino boke kozwa mbongo jour wana boke kozwa mbongo jour wana te wana ezali bato bazalaka ba manipulateur ou bien ba manipulatrice ba fonctionnaka bongo ata na ba camarade ata na ba famille wana ezalaki troisième signe oyo tokoki koyeba mutu oyo azali manipulateur ou bien manipulatrice ndenge amarchaka. Quatrième signe na biso comment okoki ko détecter mutu azali manipulateur ou bien manipulatrice. Mutu azali manipulateur alingaka kaka raison. Manipulateur anana alinga ba pese torte. Ata na motema yebi kaza na raison te. Ata na motema na yebi ke ye mutu asali mabe. Mais okomona koluka bunda na kaka expliquer bino explication de façon que bino bo pesa ye kaka raison po yende azokanisa lokola yende mutabongi na lokumu azokanisa nzela lokola yende fo kaka donc ba adorer ye bandima oyo alingi basanjola oyo motema ne lingi akolinga jamais za na faute ata ye mutasopi mai bomoni ke mai wana esopani akoluka expliquer bino ka ba explication na sali na côté ezongi bekebo manipulateur ata bokangi azotonga bato akosenga pardon te parce que ye aza manipulateur bien aza manipulatrice lokola ye azali manipulateur eloko eza kati na ye ese vandi kati na ye ya koluka kozana molimo ya supériorité asengaka pardon te alingaka toujours raison ata ye asali baninga mabe alingi kaka baninga basenga ye kaka pardon alingi kaka baninga kaka bamikitisa
alingi ka baninga baloba ke non excusez biso mais au moins attend bolandela boye yende mutasala ki mabe wana ezali signe ya muto aza manipulateur asengaka baninga pardon te ata soki ye mutasali mabe alingi ka baninga basenga ye pardon ata soki place bovandaki ye muto abebisi place wana akolinga toujours bino bopesi bozala na faute ye azala toujours na raison wana ezali basigne erataka te pa ya manipulateur toyebi bamanipulateur baza ebele na kati ya mokili nde tozovivre boye toza na bamanipulateur ebele bamanipulateur bazalaka toujours akotinga masinzili na vie na yo apo akomi koluka abebisa détruire vie na yo manipulateur alingaka faute te manipulateur azalaka monsieur les raisons manipulateur azalaka madame les raisons ata likambo ezomonanaka asali yango eza mabe ye alingi kaka bapesi raison ye alingi kaka babwakele baflaire ye alingi balobaka ke non osali malamu likambo ezomona na sali mabe me ye azoluka balobaka ke asali malamu muto aza molimo wana azali manipulateur amarchaka bongo ye moko ntango azosala azomiyeba te aokanisa ndenge azosala bongo eza malamu or ke eza mabe azoblesse baninga azopesa baninga pasi mais lokola ye aza manipulateur akokroa nango te akolinga toujours azala na position wana position ya kopesa baninga pasi position ya koluka kobunda na kozala toujours na raison akolinga kozala na faute na vie na ete parce que azali manipulateur wana ezalaki 4e point comment okoki kodetecter muto azali manipulateur tozokende sikoyo na 5e point na biso comment okoki koyeba muto azali manipulateur ou aza manipulatrice bato ya bongo bazalaka na molimo ya domination alingi toujours kodomine baninga place kutu ya kodomine te azoluka kaka adomine place kutu ya koluka te abima liboso azoluka kaka abima liboso domination manipulateur akodomine ti meme yo moko kolo nzoto azodomine ti meme elamba oyo olati azolinga domine nango yo lingo olati elamba rouge ndenge alati elamba rouge boye manipulateur alingi te akoyebi soki elamba ya rouge ebongisi yo te ifala kolata elamba ya couleur ya bleu ya rouge ndenge ozosala émission mpe ebimisi nango yo bien te parce que yaza manipulateur lokola motema na etindaki ye kaka akomande yo olata elamba ya rouge ya bleu yo olati ya rouge akoluka toujours aya kodécourager yo akoluka toujours aya kopesa yo pasi akoluka toujours aya kolakisa ke obongi te akoluka toujours aya kolakisa oke elamba ebongi na yo te manipulateur bokoki kosomba elamba kosomba biloko boye to na bamagazin to basani to nini soki yo lingo mpona sani mpo bakamarade ya bamanipulateur baza ebele oyo lingo mpona sani basani ya mbele ya motema no elingi manipulateur akolinga te manipulateur soki elingo mpona basani ya mbele ya pembe yo moko kolo mbongo yo moko kolo ide ye ayeka kotiko ye akomi kolinga ye aponyelo basani ya rouge parce que ye alingi basani ya rouge botana na niveau ya kindoki yo bamanipulateur bazalaka nango ye manipulateur lokola alingi blouse olati ya pembe te alingi blouse wana ya pembe osomba yango te akomanipule yo mpo osomba blouse wana te mutu ya liboso ntango opekisi osomba blouse wana eza ye ntango bokopesa mokongo soki mpe yo mpo ndimi ye okomona ye akozonga na magazin wana aye kosomba elamba wana manipulateur azalaka na soni te ata soki mpe omoni ye alati blouse wana oyo apekisaki osomba akoluka a expliquer yo ka de façon que o comprendre ye pourquoi asombi blouse wana akoluka convaincre yo kaka akopekisa kosomba mwindo na salon ti renyaka lisusu te or que ye manipulateur amoni ke mwinda oyo etikali ka moko donc soki asombi mwindo nga moyena somba ngo ekozala te akoluka décourage yo asombiso mwinda mosusu soki yo poza na esprit faible ozobanga ye ozokwa na ye oboyi kosomba mwinda wana okomona ye akoya après asombi mwinda wana ata soki oke na ndako no okutie na mwinda wana akoyoka soni te aza lokola aza na démon moko kati na ye do démon elongola esoni akoluka expliquer yo kaka ma copine osala eloko te nasombaki kaka akoluka ka raison yango bandeko tokeba na bamanipulateur baza ebele na kati ya mokili manipulateur alingaka kaka azalaka toujours azala na top nde nauti koloba na kobandela yango deja mwa mbangu mpo boyoka oyo nalobaki premier point manipulateur alingaka avantage na ye bino bozalaka na désavantage azalaka na avantage mpo ya sepela deuxième point nalobaki kosevante
alingi vanta na place à osala vanta à tête alingi toujours boye baka ke soit na voiture ata soki voiture na somaki 10 euros a okosa bina somaki 100 000 euros pour ka ke soit bino mon manipulateur a marchaka bongo manipulateur na troisième point na lobaki ko commander baninga a commander batu alinga comme ça batu lokwa batu na ye privé alinga mise à place lokwa ki président bino bokoma lokwa bangamba na ye ako commander bino akolinga toujours place afandi ezala toujours yende a commander. Quatrième point na lobaki manipulateur alingaka faute te manipulateur alingaka azala kaka na raison soki bopesi ye faute ya siliki atezo mona na kaza na faute il faut ka bopesi raison alingi ka toujours ye azala toujours kaka na raison bino batu boza pembe ne bozala kaka na faute. Cinquième point na lobaki domination alingi ko dominer baninga place bovandi alingi kaka yende kaka azalaka le premier bien la première ye kaka domina kabino ye soki alingi eloko wana te kosalama te manipulateur alingi atani na osala video boye il faut ye a manipuler a yebiso kosala video ya sujet wana te sala sujet boye chaîne na omo me manipulateur aoya ko manipuler yo na chaîne na yo moko manipulateur aoya ko yebiso ke ndengo bimi na video boye il fallait ko banda ko gango banda ko pumbwe opumbwa kite pona nini boye nde olobaki bezaki kopesa malili manipulateur a manipulaka mutu na nyonso parce que ana molimo domination alingi ba mona yende danger alingi ba mona yende azana top alingi ba mona yende mtu abonga na lokumu manipulateur alingi ba mona yende mtu azokomza manipulateur alingi ba mona yende mtu azana top manipulateur andimaka baninga te manipulateur alingaka toujours yazala le devant mais ozala toujours na sima na ye parce que yazo kansonzele lokwa yende mtu aza danger selon yazo kansonzele lokwa yende mtu abongi na lokumu selon manipulateur azo kansonzele lokola makambo asala kezaka bien batu basepelaka nango alors eza lokwa molimo moso elati mutu ata boluki bo corriger ndenge nini ekosimba te parce que oza manipulateur parce que oza na molimo ko manipuler baninga yango wana okolinga ozala toujours bongo ana molimo ko komandaka batu commandation ya manipulateur akolinga teke ndenga na solaka na mutu songolo ye pe lokwa songola solaka na songolo wana te tasio pe ko sola na songolo wana te parce que nga na solaka na ete soki osonoli na songolo manipulateur akosilika parce que na songolo wana basolaka te manipulateur ako manipuler même vie na yo soko oza sage te okwe na maboka ba manipulateur oza sage te ako manipuler même vie na yo ako manipuler même libala na yo ako manipuler même ibana na yo manipulateur akolinga te osa likambu sa ya yeba manipulateur ndenga zalaka wana alingaka makambu tu oyo kosala na kati ya ndako no il faut yebise mais ya ye alobaka te akolinga za na discrétion na makambu na ye mais akolinga makambu no ezala polele akolinga yo etale makambu no loka ozo etale mbisi na wenze na mesa po ye azwa yango atia yango na poche ne ake kotonga o lisusu quelque part wana eza molimo ba manipulateur bandeko eza ba signe ya mutu aza ko manipuler baninga a marchaka bongo alingaka toujours ye azaka na raison ye azalaka toujours ko commander batu azala molimo wa contrôle o babengaka des mois de contrôle azolinga contrôler même yo na mobile no na mbetu bosala kinini azolinga contrôler même fufo lamba kezala ki gunini manipulateur azaka tranquille na esprit te manipulateur akolinga kutu tin même na Congo na Afrique kuna place ovandaka famille na bino place eza azoluka akosala effort nyonso ayeba même ndako na bino na Afrique akoluka soka ke Congo akoluka ya ko flatter azo akoli kaka po ke kotala famille na tala mama abino apo akangie ba photo ba manipulateur ba marchaka bongo bandeko na ngai toke bana ba manipulateur bazebele ba manipulateur bazebele manipulateur azo manipuler même canal ya chaîne YouTube na moko manipulateur ako manipuler yango soki ozali esprit faible manipulateur ako manipuler yo ako manipuler vie na yo akolingo progresser te manipulateur alinga muta progresser te manipulateur alinga ka malheur ya mutu soka oza na malheur akosi lokola bimi mutu malamu akosi lokola netika lingaka yo aye kokosa lokola ko consoler yo oke ko consoler wana eza ya lokuta ko consoler wana eza nango ya motema te ko consoler wana eza nango kutu aza ko seko na kati ya motema akokosa zwa le devant manipulateur akokosa lokola alakisa batu lokola yenda aza na mawa koleka batu nyonso okende aza na ye na mawa te wana ezalaki ba signe ya koyeba mutu aza manipulateur
manipulateur musala na ye ko minimiser bato wana ezalaki 6e signe. 6e signe ezali minimiser. Manipulateur a minimisaka baninga, ako minimiser bana na yo, ako minimiser famille na yo, ako minimiser mobali na yo. Manipulateur ako minimiser bilambo olataka. Manipulateur ako minimiser vie na yo mobimba, mais aza camarade na yo, aza ndeko na yo, mais soko pesi ye mukongo, azo minimiser yo. Tango kotuna ye makopine okako zo minimiser lamba na attaque na saki émission. Et lamba na attaque ezaki mabe. Te akoselinga makambu lokuta pe na kowangana ezalaka na munoko ba manipulateur okoki ko imaginer te. Manipulateur soka linga wanga na likambu boko ndima te ako wanga na yango vraiment bien. Parce que ayebi ke eza musala na ye a vivre na musala ya ko manipuler baninga, alors olinga musala na ye beba te, il faut ya na lokuta kati na ye. Manipulateur aluka toujours à soigner, mais azo soigner na libanda mais eza ndenga azo soigner te. Bande koto keba na ba manipulateur. Ba manipulateur baza ebele na kati ya mokili. Baza na ba famille na biso, ba manipulateur baza ba camarade na biso, ba manipulateur baza ba connaissance, baza ba proche na biso, akoki pe kozala manipulateur ya vie na yo. Bandeko. 7e point na biso po ba manipulateur. Manipulateur alukaka ko soigner na batu mususu, mais aluka abebiselo na batu mususu. Na sens ni. Manipulateur oromona ye oroyebise ke ngana solaka na mutu wana te. Mais okomona ye soki mutu wana zana te akoloba na opeke asolaka na ye te. Mais tango ya jour mususu omona okangi na mutu ya lobaki asolaka na ye te, tango kotuna ye akoyebisa o ma copine na osoliseka pona luka kimia. Na osoliseka poso amwe na solisiete ko bima mabe. Na osoliseka poso na solisiete a okantsonje lokola netike tozo banga ye. Menga na lingaka ye kutu te. Menga kutu na lingaka kutu kozala kutu pembeni na ete. Wana ezali misala ya ba manipulateur. Azo luka bongisa vie na ye, azo luka bongisa makambu na ye, azo luka bongisa place ye avandi, mais azo luka abebisela yo na batu, azo luka yo na batu bozala mabe. Azoluka yo na batu boza toujours na ba problème, azoluka yo na batu boza toujours na mbilinga, mais ye abongisa ya ye nzela, mais ye abongisa ya ye vie. Oromona rokosa kia solaka na bana quartier na ba rokosa solaka na mutu boyete salaka boyete akotiso na ba problème. Tango yo kolanda ye ake bongisa mbangu, abebisi koto yo ake ko bongisa koto mbangu, yo tikali siko mutu mabe, yo bebani na batu, mais ye ake bongisa na batu wana. Manipulateur azaka bongo. Alukaka abongisa ya ye vie, abongisa ya ye makambu, abongisa ya ye destination, abongisa ya ye nzela, mais abebisa ya yo nzela. Toza bana mikete bandeko. Soki o remarke mutu azosala yo boye, okoki kokwea na kati ya sentiment wana te, na libulu wana te, po kaka koso ke ma copine, yo kwei na kati ya sentiment wana, ale ye azobongisa ya ye nzela, yo zobebisa ya yo nzela. Soki omoni mutu azo se comporter be bandeko, aza manipulateur. Aza manipulateur. Koma yazo luka bongisa ya ye makambo, albongisa ya ye nzela, abongisa ya ye relation. Azala bien na batu, mais azo luka yo ozala toujours na batu na ba problème. Azo luka toujours yo ozala toujours na batu kana ba mbilinga. Azo luka yo ozala ka toujours na batu kana na emataki ekendaki. Mais ye mona zo soigner na batu. Bokoki ko beba na batu boye pa kosi abeba na batu wana, mais oya ko kanga ye na batu na baso sola bien. Yo suko atiki yo lokola zoba, atiki yo lokola iolela. Bandeko tomi yebela, tomi batela. Toza na kati to kwea na kati ya libulu ya ba manipulateur te. Oza mwana mukie te oza mukolo. Kolinga te ndeko mwasi bien ndeko mobali aya ko manipuler vie na yo pour rien. Mutu oyo amemaka na poto te, mutu oyo amemaka asimbi bomo yino na maboko te, abanda ko manipula ka vie na yo, amanipula ka chaîne YouTube na yo. Eloko yo lingi yo sala, ye lokola ya sala ka yango te, mais lokola ye alingi yo sala yango te parce que ye sala ka yango te, aye ko manipuler yo, ko sala eloko wana te, eza mabe parce que yazo sala yango te. Mais ye soki alingi ya sala, akosala na ye. Akosala na ye. Parce que yaza na ye manipulateur. Azobanga na ye mutu te, akosala oyo alingi, ayebi ke bakotia ye place moko te, mais alingi abebisela kaka yo na batu. Akobebisela ba relation na batu bandeko. Il faut kokeba na batu baza ba manipulateur. Même mobile no mo pa ko za la manipulateur ya vie na yo.
akoluka abebiselo barelation na bato bokokende église okomona ye azosolisa bato nyonso tout bien mais yo sikoyo alingi osola na bato wana te moye ocomprendre oyo ye mobali no alingi eza te toluka toyeba mutu aza manipulateur na manipulatrice na bavi na biso parce que soki ozolinga kocontinue kovanda toujours na bato baza bamanipulateur akoki kobomisa yo manipulateur lokola ye aza manipulateur akoki kobomisiso epa bato okomona asolisaka bato oyo osololaka na bango te me oyebaka te kasololaka na bango aswanyaka na bato wana me yo oyebaka te okoya koseretrouve batilo poison na bato oyo na bato oyo peut-être osola na bango te likolo ya mutu aza pembeni no aza manipulateur aza manipulatrice alors soki omoni ke oremarke na basigne onga na lobi oza na mutu aza na modele wana aza na molimo ya manipulation alingi toujours komanipule yo keba fungolela ye misu zala mayele zala na ekenge kobanga ye te po aza nzambe na yo te po akosala yo mpe eloko moko te po bomoi na ye mpe esimbami na maboko na yo te bandeko na ngai manipulateur aza moto oyokeli mawa te soki oyokeli manipulateur mawa okosufri na vie na yo parce que manipulateur akogere vie na yo soki olingi kotikele temps akodirige vie na yo manipulateur akodirige même barido ya ndako na yo akoyebi soki barido te nalingi ochange barido longola oyo tia boye yo mpe so oza zoba olandi ye osali yango me okomona na ndako na ye yo kozala na droit ya koloba eloko te na ndako na ye oza na droit ya kodirige ye te me ye aza kodirige vie na yo azali kodirige bomoi na yo azali kosala oyo alingi na kati ya bana na yo manipulateur akoki koya kotala na kati ya ndako akuti okangaki bana oyo basuki ya bameshe ye alingi kaka ofungola bana suki ya meshe wana mpo ye akanga bango modele oyo ye alingi bandeko bozalaka bino zala yo na mokili zala yo kolata complexe te mutu po akoma ti na niveau akomanipule vie na yo eza peut-être ke yo oza na complexe na ye yango azomanipule yo parce que soki oza na complexe ya mutu te mutu akoki koya komanipule yo na loyenge te komanga na tie rideau ya rouge yo ya koyebisa ngai nalongola rideau ya rouge mpo na tie ya bleu parce que ndako yango eza ya ngai eza ya yo te mpo yo ndima oyo moninga mo manipulateur azolobelo eza parce que olati complexe na ye mpo so oza na complexe na ye te okoki kondima ndima te na oyo manipulateur azolobela yo bandeko tokeba na se ya moi bamanipulateur baza ebele tokeba bato baomanipule biso na kati ya bavi na biso baleki ebele oya poto na mbongo na yo te na mbongo ya manipulateur te kolinga te mutu avanda koma komanipule vi na yo parce que aza copine na yo aza ndeko na yo aza soko remarke mutu oyo azomanipule vi na yo en tout cas luka osala effort obendana na mutu ya boye parce que akomemo na libulu akobomisa yo na oyebisa mo vérité manipulateur akoki kobomisa yo akoki kobomisa yo azoboma yo quelque part yo ozoyeba te oke ngulungulu place oyo balingaka yo te oyebi même pas ke balingako te ye asa abebisela kuna asa tonga manipulateur aza na molimo asongi akoya koto alobi makambo mosusu azongi koto alobi makambo mosusu soki oza na camarade oyo aza manipulateur il faut kokima camarade ya modele wana omona yo opesi ye confiance me ye alingaka yo te asolisaka yo bien me akendaka koboma yo pembeni akendaka kotia yo na ekulusu pembeni eza bamanipulateur bazala babiloko wana soki oyebi na kodécouvrir bamanipulateur te okosouffrir na vie na yo manipulateur olinga manipule yo akolinga manipule yo yo salelaka ye yo talelaka babiloko na ye yo yaka kovandelaki na balive na ye me ya yo balive akoya te omona nazosala live boye manipulateur akoya na balive na nga te akoloba na nga nga na okepa na ye te ye kuta azaka na bato te na oke osani me omona yo ozazoba yo ozokenda babiloko na ye manipulateur soki yo osali anniversaire ya yo akolukaka baraison otiango le 30 omwemile manipulateur azalaka anniversaire ezala le 30 tia na wata le déco le 30 ekosi parce que ye aza manipulateur alingi kaka oyo ye alingi yosala lokola ye alingi date ya le 2 yo tie ya le 30 azoluka meka esprit na yo ameka soki yo mpo kolinga date wana oyo ye alinga propose yo mpo yo osala kaka date oyo ye alingi soki yo mpo oza zoba ondimi date wana ntango ondima date wana
okoti na kati ya mutambu ya ba manipulateur. Ndeko mobali ndeko mwasi zala yo. Zala yo. Ato zangi zala yo. Kozala yo ezo senga mbongo te. Kozala yo ezo senga kolata yoshi te. Po ba yoshi pe ya ba moniato ebima. Kozala yo ezo senga te ke faut zala millionnaire. Kozala yo ezo senga te ke faut poussa voiture ya kombo. Non. Kozala yo eza personnalité na yo. Bon moto na yo. Garder dignité na yo. Nde yango na kozala yo. Kolinga te mutu amba na ko manipuler vie na yo. A manipuler bon moi na yo. Parce que tant que yazo manipuler so yongo manipuler a olinga te. Manipulateur alinga kaka avantage na ye, bino bozaka na désavantage, ye azaka na ba avantage. Wana eza molimo ba manipulateur bondi milanga. Jaja manipulateur andima bomengo baninga. Jamais manipulateur alinga bozu ya baninga. Bozu ya baninga swaka ba manipulateur. Aolinga kaka ye azwa baninga bazwa te. So ibine boza bloqué quelque part à sepeli. So ibine bo progresser te à sepeli. Mais c'est beaucoup ko zwa manipulateur ako sepelata ko silika, ako lata kanda, ko lata keto pona bino. Bandeko ona oloba eza makambo na oloba te ke pona na forcer mutu na makasa landa ona oloba. 8e point na biso na lobaki pona ko détecter mutu azali manipulateur ou bien manipulatrice. Égoïsme moko ezalaka na kati ba manipulateur koyeba te. Wana ezaki 8e signe. Égoïsme. Manipulateur aza égoïste, akabaka te. Manipulateur okoki kosenga ye peut-être ozo souffrir na eloko moko boyo sengi aide ba raison si ba raison. Moyena sali so ezate parce que ngapi na kosala boye, ngapi na kozonga boye. Égoïsme le kara manipulateur lokwa likamususu. Manipulateur a partageara na batu te. Manipulateur alingara te ke bokokana na ye. Azolinga omoni égoïsme ane mutu so azana égoïsme makasi. Azolinga kopesa baninga susu chance te. Eza parce que ye alingi bozala lokola ye te. Alingi bozala lokola na situation oyo azana ngo te. Yango wana azana égoïsme makasi kati na bino. Manipulateur atozo lela passe ozo souffrir okosenga ye akoyebiso bike na nango te na kopesa yo boye ata monyo zo lele loko moko be il faut sala ma wana ye azana ngo akoluka toujours raison pour apesa yo te. Parce que alingi manipulateur azana molimo keto to benga ngo keto. Alingi okoma lokola ye te aobanga nokito okoma lokola ye yango wana azotielo bakale nde tolobaka bakale na bakale olokuli aloba bakale. Manipulateur azaka bonga marchara bongo. Égoïsme. Ata monyo zo souffrir na eloko akosunga yo te. Akolingoza toujours na position ya pasi ya faiblesse. Po ya kosa lokola azo sunga yo. So on a la position à faiblesse, ça se cause à l'onde le cas de consoler. Consolation à manipulateur et à la canne à monoko. Jamais kolinga porter au mère peso moi mbongo pour alongolo na kati ya souffrance à likambozo ça jamais. Manipulateur so kozo zoate à cause de quoi ko peso ba conseil. So kozo progresser te na eloko moko à cause de quoi ko santa sunga yo. Comment lokola ye? So ko komi lokola ye, o mona kolingo esute. Omona olinga benda na siko na yo akoyoko kanda keto ekolata ye parce que ana molimo égoïsme kati na ye. Alingi ozwate. Mais soki na nozwite aokosa lokola aosungo. Aokosa lokola oyokelo mawo. Aokosa lokola zo edeyo. Aokosa lokola lingi yo. Aokosa ondire lokola netike ana posa sungo. Okazani na posa osungo te. Ani na posa ko edeyo te. Eza nango kaka oluka kaka ke alaction kana misu kalinga edeyo. Mais tango koluka siko ke osenge siko aide wana akoluka ba raison kili. E mataki ekenda ke kokota na munoko na ye. Parce que aza manipulateur, alingi yo progresser te, alingi yo zwa te, alingi yo koma lokola ye te. Manipulateur ata mafuta kopakola ya pamba. Okoyi kotuna ma copine mafuta na moni teinture eza bien opakola rani akoloba te. Oro mona oyo l'action mafuta mo boye soko meki e commission nzoto lokola bleu. Parce que aza manipulateur. Aza manipulatrice.
alingi bato bazwa te, alingi bato baprogresse te, alingi bozwi ya baninga te, alingi kaka yende kaka batielaka ye motema, ye kaka ndeko babwakelake bafleur. Donc biso tozalaka na nsima mokongo na yo mpo yo nzambe, mpo yo nde nani. Bandeko tofungola misu, tolongola kati ya libula bamanipulateur. Manipulateur akobongisa vi na yo te. Manipulateur ye te mutu akopesa akozongisa na pema soko lingo kufa. Manipulateur atende mutu akosisa bapasho eza na kati ya nzoto no pe na bomoi na yo. Le contraire, écoute, ce qu'on a ba manipulateur, vie na kozala toujours bloqué, oza toujours enfermé, oza toujours na kati ya souffrance. Parce que l'hôtel là ba manipulateur. Bande ko tolongola elikia na bato. Tolongola elikia na moto. Moto zote la motema na mso aza manipulateur ya vie na yo. Azo manipuler au CCC. Azo lingo progresser, tazo kosa lokola lingio me alinga kote mutaboma ko ezaye. Bakadia pemba bazebele o bazo luka ba bebisa pe ba vie ya bana bato. Toza ba manipulateur ebele na ba vie na biso. Alors tokeba. Toza na kokeba. Bande ko na ngai. Ngata na yaka ko tangisa batu biloko yo ezanga te ponga na ngana na lakisa no kwa ke ngana koki na ebimi. Na yaka ko yebisa no ba vérité oyo boko pesa ngai raison. Boko pesa ngai raison. Ba conseil na yaka opesa bino. Ezalaka te ke nga tasi na yebi mingi to nga tasi de bundes na koka to nga tasi de bundes nde danger non. Eza pona kosunga bino, pona kosunga mabota na bino, pona kosunga ba vie na bino kaka, po ete kaka boyeba kaka ba gadia pemba ya ba vie na bino, boyeba nani aza nani pembeni na yo. Tolinga susu ko bomba mabe na sa mesa te, mutu aza mabe fo ko bimise polele. Moto alinga kota sekisa ko na mbebo, il faut ko lakisa position na epolele po to ko bomba ka mabe na sa mesa te. So to linga ko bomba ka mabe na sa mesa, yango nde mtezo sala ke to banda ko lela kaka mama na kufi parce que to bomba mabe na sa mesa. O eza te ko dénoncer ba antivaleur. Eza te ko dénoncer ba manipulateur. Eza te ko dénoncer ba ndoki ya vie na yo o balinga o progresser te ko dénoncer bango. Soki amoni ko zo souffrir akosi lokwa azo lingwa akosi lokwa opea yo kelo mawa akosi lokwa azo pa akosi lokwa azawa na pona yo akosi lokwa itike yende mutalinge yo progresser lo kuta. Manipulateur aza mutu o yo kopese confiance ya pesa ko confiance te oko porter me ya ko porter o mete. Manipulateur okoki peut-être ko ya ko tala ye ozo tiela ye ozo pesa ye nani ozo pesa espoir ya ko zongiselo te. Manipulateur okoki koya ko betele porte ndaku na yo okoki koya ko sunga ye okoki koya ko porter me na musala zo sala mais ya ko zongisela wango te. Ya yo ko zala kaka explication parce que yazo que se sentir on dirait za supérieur na yo azo se sentir on dirait quoi yende mtaza selon yazo quand on dirait quoi yende za na top ya ko yiko sunga yo te akoki ko porter o mete akoki ko aider yo te kaka yo o edaka ye wana eza bato baza ba manipulateur mutu ba marchaka bongo. Po mutu aza manipulateur te, mutu aza mutu lokola mutu tout normal, akoki kozana motema ya kadia pemba te. Kande na otoloba ke, soki apusani na pembeni no te aozala lokola mwa malamu, apre tango bomesa na pusani pembeni no ayebi vi na yo. Abaluki akomi lokola kadia pemba ya vi na yo. Yango wana bandeko boke ba manipulateur baza ebele na kati ya bomoi na biso na ba vi na biso. Mutu aza pembeni na yo keba na ye yeba nani aza pembeni na yo. Kozwa mutu yesu ko pusa ye pembeni no na loyenge te il faut nanu ko étudier ndi bata komba balobaka koyeba nanu état d'âme na ye parce que moto aza kaka moto akokoma na ye nzambe te. Topesi ba chance na batu ebele me batu bazaka toujours ko balukela biso. Wana ezalaki conseil na ki ko pesa na ba oyo bazala mato ya koyoka bayoka po koyeba ndenge ba manipulateur bazalaka. Boko yo tu nga debunde si ayeba makambo wana wapi pona nini yazo pesa biso conseil ya komina non na komina nga mutu te na nga pe mutu te nazaka ka mutu normal neti bino nyoso tu lokola mutu nyoso tu normal ndenge azalaka mais na lingi na nga kaka bolimbisa na zo bomba nde mwana na lingi na nga kaka na aider batu
oyo baza ba ignorant bayebela parce que ba manipulateur bazali ko vivre na ba vie na biso ebele na hypocrisie nyonso akosala lokola za mutu malamu mais oyo azolakisa na eza yango te oyo azolakisa bino na miso eza yango te or que azali oyo azolakisa te azali oyo bino bozokanisa te yango na yakika kobenda bino matoi pe kopesa bino conseil pona koluka koyeba nani aza pembeni na yo ozovanda na nani po banguna pe baza pembeni na biso ebele ba infiltré baza ebele soki aza musika na yo azo envier yo azo kumiso azo adore yo tanga kopusa na pembeni na yo abosani ke bandai ko adore yo abosani ke bandai ko kumiso okomi ennemi na ye akomi ko conquérir yo akomi ko kende ko tonga yo ko kende ko tuka yo epa ya batu libanda yango na toza maele bandeko topesa confiance kaka na nzambe na mutu ya mokili te po mutu aza kaka mutu po oyo nauti koloba ezo concerne kaka batu ba manipulateur baleki ebe na se ya mokili tokeba tozwa mayele bazwaka kaka mbala moko tasi de bunde ya kopesa bino conseil pona bozwa 1+ oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima oyo amoni ya kondima te alingi toujours aza na se ya maboko ya ba manipulateur etaliye okolela mama na kufi tangu akobomisa yo akobebisa vino akodétruire vi na yo wana ndo koya kopesa ngai raison mbangu po yango yo koyeba ko kima musika ya batu oyo bazali batu ya mabe baza ba manipulateur baza bakadia mpemba bao bazoya mpona kobebisa bavi ya bana na nzambe pe misala ya bana na nzambe bazolinga babebisa baprojet ya baninga bandeko merci beaucoup na patience pe na fidélité oyo bozalaki nango epai ya ngai wa bino Tasi de Bundes coach merci beaucoup nzambe azala na bino apambola bino bozala malamu na bavi na bino bamama nyonso tu ya monde bofete eza mokolo na biso bofete bolia bomela bosala oyo bolingi nzambe akozala pe akobatela biso boza ba femme forte nzambe ase apesa biso elonga pe tozwa ba droit na biso tokoma pe kokonza lokola pe basi na ba pouvoir bakoma nde biso na Allemagne atomonaka mama na biso Angela Merkel mwasi mazali kokonza na kati ya pouvoir parce que basi pe bakoma batu na kati ya batu signification olata liputa eza te ke journée de la femme eza liputa te eza kaka tolata na biso yango kaka po kaka tika kaka tolata po biso baafricain tolinga tovalorize kaka na ndenge na biso na culture na biso ke tolatela yango liputa mais ezalaka liputa te eza nango kaka feti ya bamama mpona kosepela na bowumbu tozalaka nango tolongwa tokoma pe mwa bato tokoma pe bamama oyo ya lokumu na miso ya bato naloba bino ya trop na sepelaka na bino po bino mpe osepelaka na nga bopartage video oyo bosabone mpe bopartage boklike mpe bacloche notification tokutani na bino lisusu na prochain numéro ndenge ezalaka kaka naloba bino tu ya trop na telema na botala liputa na nga nalati wana tokutani na prochain numéro bye. Bon bandeko boyoki bino moko bomoni bolandi vraiment ndeko na biso lolenge akoche biso bomoni bino moko en tout cas na yebi ke sika bozali na bandaku bozwi 1+ na mateya oyo ya ndeko na biso Tasi de Bundes boko banda komona na chaîne ya Mimi Selunga mwa babiloko mosusu pe ya ndeko soki na sepeli neloko ndeko alobi en tout cas na kobanda koya komema yango po toza bapandisango elobi te ke Mimi Selunga chaîne na ye fo kaka nga moko ka mtu fona simba ngona lobango pourquoi pas soki na mona eloko moko ya ndeko moko alobi eza malamu edifie nga ngai pe na koki koya komema yango epai na chaîne nanga kolakisa pe na bandeko pona kobandela maloba te pona na manke bamote ekozala malamu pe na memi yango na chaîne nanga bandeko toyoki na bino elongo wana ndenge boyoki na bokebi na sepeli na bino makasi nzamba lola mona bino akutana na bino na bafamille na mabota na bino vraiment en tout cas bozala kaka connecté na Mimi Selunga soka koti biloko na ye na ba video na ye boye baka vraiment ko commenter ko liker pe ko partager epa ya bandeko mosusu na sepeli na bino makasi tika ete nzamba lola apambola bino amona bino bana membre mokili mobimba ba famille ya Mimi Selunga na pesi bino bambote en tout cas na sepeli na video na biso na yebi ke sika moko na moko akutami azui ya motuya wana vraiment na yebisi bino nzamba lola zala na bino en tout cas merci beaucoup wana nazo kata video na nga tokutani à la prochaine vidéo.
Bisous, bisous.